MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bande au babolingo. La famille, pasteur politicien. Et il est dossier moi Kodindo qui. Botu na radin. Mukendi. Azo se mourir na Kabila, Paul Mukendi. Oui, Kabila comme Mbeya, a commis l'autre côté, a commis à gauche, à droite. Et pas lobby, il faut bien interdire Batou et qu'on les garde dans le plateau pour qu'on ait la média pour défendre Kabila. J'espère que vous l'avez voilà Paul Mukendi. On devrait interdire aux gens d'aller sur les plateaux de télévision et autres médias pour défendre Kabila. L'embingazor, Claude Machal, lui. Bien ça bokilo Kabila. Bien ça bokilo Kabila non. Na suika wana ba bina besoin de une explication de. Ah bokilo Kabila. Vieux Claude lui, on devrait interdire la prise de parole en public au pédo. À tous ces soupçonnés de pédos et à tous ceux qui sont ou seraient condamnés ou soupçonnés de bon comprendre de mots violents sur les mineurs en RDC ou ailleurs. Tala na bien. Natana yo loba bo finga ngai. En fait, chers pasteurs, les pasteurs congolais, quand je parle de pasteurs congolais, je fais allusion il y a pas pasteur otoyebi. Hein? O ba benga ba pasteur minene do ba yebani wana bango wana. Botika, arrêtez de donner les leçons. Vous avez la leçon au ça va tout. Vous avez la leçon au ça va tout parce que binomo vous avez un modèle. Et du coup, à chaque fois vous avez ça va tout la leçon. Et ça sont pas bino. Pourquoi? Parce que bazo bimise la bino ba archive. Il y a pas bêtise na bino. Il y a un bon monnaie. Tant que vous se retrouvez en train de faire makambo oyo nzamba bengeli binote. Nzamba zo exposer bino. Na ebité sui bat bo comprendre makambo. Est-ce que bo comprendre makambo bande konanga bino bolanda ngai ba chrétien, ba nzambe les gens spirituels. Ouais parce que c'est pas donné à tout le monde au fait. Bon constater à chaque fois ba passer bo se retrouver en train de faire ba makambo nzamba bengeli bangote ou encore défendre bamambo etali bango te nzamba zo ko exposer bango et aussi sabino valeur et aussi sabino donc en fait soni nana o respecter mosala nzambe na Congo lelo comment malamu ba oza coopérant que pasteur pourquoi pour ba bika ino ba pasteur ba escroc tala mukende va na été o ba pekisa ba baleka na ba réseau na ba plateau dans l'émission pour défendre Joseph Kabila. Et vieux machala à lobby qu'il faut pas péter ça, mon viola, surtout pédiatre. Qu'on soit ma parole, dans doit qu'on le batte, quelque part il a raison. Suko, yo qui ma justice canadienne. Pour nous souber la rabala meke. Hein? Na mi bali na basi na mikoro na bala meke ba mama ya batu. Kochaka misapi na balolem. En tout cas vous limbisanga nde marambo medi lo bangate na fondete biso nyosto yebi yango. Siko awo yo opesa bato leçon ni opesa bato pour le moketo. Ah leçon opesa bato te. Botika oloba
Potika roloba. Bino fo bo te ya kaka. Bo sama mumsu, bo sama monzamba bengela bino. En fait, vous devez vous repentir. Et pour vous continuer, tope bo sama musala nzamba bengela bino. En fait, nzamba ka songa sa grâce. Bon, neti posa nzamba za batu babike. Oui, bobo on la metema parce que ce qui est vrai, hein, la plupart batu wana nyonso so bolandeli. Bon comprendre yana soubassement et belé batika na bango poza basala nzambe te. Hein? Belé batika na bango za basala nzambe te appel ezate. Passer ba buzz. Ya zalaka muto diamant. Muto diamant, kopa diamant e bando kufa. Aye ko sala église. Si connaîti ba mona basala on toujours forza na mo ba gris. Azu ba gris na ameme on a bon nzambe. Papa na biso azana actualité actuellement. Oh moi ça bon mal libala ba ebi raison à cause était. Bat ba bisinga mère. Yé pas à commerçant. Ce que bilo on a wana na business bando simba penzate. Ya ngota yo fond l'église azu ba kisina ki ndokine na ko tsona ma nzambe et pe sa makambo. Ah oui. Ah oui. Ba betinga kutu li solo ya tanganga wa simba e. Depuis à partir de Bamboka na bango kuna batenge nga komba mboka ngo aya congé na kini aya kukuta bana ne bakina na bisa tatana akamolo bino bokena kuna bi hotel mona criant na ngate criant na ngai ouais criant na ay boze la démonstration tanga bengi na combo wana via surtout quand même ndenge nini ba ndio panga oh mais ezane ni mambo mais kopo bando salote simba te na mona ke kotonde on a uchama selon epesi makambo afine mon bota likaso apesa banete pour organiser dans les églises. En fait c'est ça ce qu'on va véritable temps parce que oui sabato bazo finga l'église organise avec l'église de la synagogue satana. Malheureusement tellement mis sur bakangi bino matoyi bakangi bino moi bo sosola ezate moi bo comprendre ezate ndamba fungolela ngayo miso ndamba okelo ma wakangola yo c'est ça. Il y a pas que lui hein, il y a pas que comment on est Mukendi, il y a pas que Mukendi. Vous savez ce qu'on a la vidéo il y avait que voilà faut dans cette vidéo parce que oyo ngoki posani c'est la vidéo wana kutuko grave bosela sali la mifala saga continue to ya papa na biso liziba ya mambo balobi alongwe ya mampi akomi ya mambo papa na biso liziba ya mambo alobi les églises de réveil mobiliseront leurs fidèles en faveur d'un changement de la constitution. Papa Liziba, Papa Liziba, vous allez mobiliser les fidèles pour le changement de la constitution. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais au Congo, on a des très sérieux problèmes, très graves. Oyo, ils ont causé même la perte de la vie. Oyo esengaka tope oyo ezosenga bato bazana liloba koloba neti babino ou bona makoki ko mobiliser ba fidèle bolekana ko mobiliser pe ba fidèle tope bato de façon que ba telema ba revendiquer enfin que changement kota parce que pouvoir to force ba église ezanango église de réveil ba pasteur déjà tant malo ba mobiliser ba fidèle donc c'est clair que c'est faisable ce qui volonté wana na bolingo wana ezalaki ya solo pona mboka Congo lingeza ndenge ezate balinga ba mobiliser pe ba fidèle par rapport à ba mambo belle o etambola te na mboka et du coup changement linge kota. N'importe ce que vous comprendre. Ce que bango ka constitution pourquoi parce que balié
Et tant que ça la yango, ba kolia lisusu pe ba ko continuer kolia. Donc que pour leur ventre. Bango bala na bambanda kwa malamu bakumba mituka malamu. Bino bana na bino bazala bien ba ke ba poto batanga. Mais peuple population ba fidèle au boko tinda to pe boko lo ba boko mobiliser et pele ba souffrir. Batanga ba classe misale ezate misu bazana pe ba classe malonga ba kenete parce que makoki ezate et bele bala ba très serré problème a bandela wapi or bino bona pouvoir bona makoki ya okende bovandi na mokonzi ya mboka papa pour na likambo boy pardon ça quelque chose parce que patia au cas pasteur ba conseiller ce sont des pasteurs il y a un bon moni ba pasteur congolais nzamba otuna bino mutulo wa pasteur Roland Dalo ana ba million na compte ata bo wanga nyango ata bo boy à s'enrichir parce que moi na na molimo na bokonzi. C'est une grâce de la part de Yeto Obo Yamote. Mais bon, ça là, ni pour na peuple. Bozuka ba oya babino, bo pesi ba misala. Ba misusu. Bo antina na bangote. Et puis bo loba ke non, bino bozana Yesu. Jésus c'est l'amour. Bolingo luka intérêt à bato nyonso ya mutu moko te to pe personnel te dit la Bible. Bolingo esalaka mabe te, bolingo esungaka. Et tant que na koyebisa bino na Congo basala nzambe baza te bato ba comprendre le te bazo finga mais kasi o bilembo zo prouver que bato na bazala na nzambe te. De jusque là vous comprenez akate. Nzamba sunga mboko, mais on a relobezaka qu'il y a un temps pour tout dire la Bible. Oui, ce que j'aime avec le Seigneur, ata bo persévérer na mabe nene, bato mabe a suke zala kaka. Et na ondi mayenzamba mawa a fungola biso tanzela. Elo mo asike obota manamboko. Un matin to la to la muki. Mambo basculer parce que nous avons décidé à son maman m'a beaucoup aimé et c'est pour très bientôt. Beaucoup ma date, beaucoup ma jour, beaucoup ma mois, beaucoup ma heure. Tout dans le 7 mai 2026, il est 15h43. Nana tuntu karate na lobaka na lobaka na tuntu karate mon pepa sika izoya na mboka ana bien que roya na ba turbulence ya makasi na bona lo ba makasi na wa banisa bato mais bon, sinon, dans le bien essentiel, si nous allons permettre de pas lingi, mais ce qui est vrai, nous avons une souffrance à Congolais, il y a peuple congolais, nous avons qui collé là, il y a Congolais, et a décidé à Téléma. De même, a crié à Israël dans l'Égypte, a décidé qu'à Téléma, dans Moïse Abimisa. Bana Israël, les mêmes à eux qui va crier à Congolais et a décidé à Téléma. C'est pour très bientôt. Que la montée des dieux soit faite car tout ce qu'il fait est bon, dit la Bible. Que le Seigneur vous bénisse. Ba million bo ramasser wana et total la sobo mema na ba tombe. Total la bisiko bo kimela sobo mema na ba poche. Nzambe ka yebi.
mokili oyo namoni te, natangi na histoire ya monde namoni te, naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu. Même na domaine ya sorcellerie nationale, atana oyo ya international, papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu. Nanya voyage a lokola yo, nanya wakoka nino ya wanzambe, uni masomo ya ekusu ponanga, okufose kwa poyo zali nzambe Yesu. Nzambe moneno kitanase, olata nzoto poyo bikisanga, okitanase pozwe sikananga, ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu. Ozali Nzambe onkote ya okani na yo, ozali Nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali Nzambe onkote ya okani na yo, ozali Nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali Nzambe na bomoi papa, ozali Nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali Nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi Nzambe soki na yo te, likolo evangelo na yo yawe, mabele nyatelo na yo, ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe mokote lokola yo. Nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa. Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible, aliwana yo tukomindela santu, lisekwa na yo tukominde balongi. Nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa. Nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa. Autrefois ngai nazalaki binzo, ndoki akolia nga lolenga lingi, mais par son son na se métamorphosé, osimingo sambwe maladi na miso, olengo bebi naza toxiqué grâce à lui.
malamuka abimaki na malamuka mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu mais so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointersele mpona nga na yo jésus de nazareth amen.